MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote ba MDG TV Mafuta Yasika nza mwana papa mbolela ngai bino kana cadre actualité bandeko ba bolingo mikolo belé bandeko tout le monde est tout canité vu ba occupation belé mais sinon tout ça wana en tout cas le nécessité c'est peut-être ça l'émission ata molaïté mais tout peut ça sango et tout peut ça conseil bandeko il y a des ces messages là où peu importe circonstance il faut à tout prix épaissement liwa ya influenceuse ou encore chroniqueuse Rafil Tomba bandeko epesi pasi bandeko toyebi ndeko na biso Rafil et c'est une youtubeuse o toyebi asala pe kombo et quand ndenge to mona bandeko na biso ba Karim Mokonzi et les autres et babima ndenge pa bimela comme congolaise union soit zoluka vinae à s'afficher à s'imposer et puis voilà et puis ça peut makambo ça fait je sais pas 2-3 ans et 3 est-ce que 3 ans qui depuis Rafina et poto plus ou moins 2 ans tellement migolon peso kenembango en tout cas ce qui est belé 3 ans Rafina kota et poto banzela ya ba ya ba makolo to ndeto benga ngwe nzela makolo banzela ya ba mai ya okati ça tout ça et nangolo nzambe abunda kota pe poto et puis voilà et les loto qui sont on a vu sur akufi à mère de famille atiki bana misato moko ya bébé ah oui mikolo leki azala na zemi période Karim Mokonzi azala pe na zemi so na bosanité oui et donc et pesi passe pe mawa donc na biso azali moko ya ba youtubeuse et oyo azali pe na monde ya ba clash toyebi tout le monde a Manuela Kitoko, Karim Mokonzi les autres qui zongi, elle fait aussi partie. Bon, bien que depuis un certain temps, surtout depuis les potos, Makele pensa comme tel, mais tant à la peine na kin na Congo bat baebi. Bande ronangai ke sangolo la kaki na matoi. Azali quand de bomoni wana za elenge a mokolote. Donc a koufi à fleur d'âge, c'est une jeune fille. Et en tout cas malobezo zanga ndeko akufina nini ndeko asali AVC asali crise ya AVC et elle était bien importante. C'est vrai dans nos vies quotidiennes il y a des réalités où yotam mususu toye barate tel que je suis là na oza pena ba mamanda kunanga otam subino boyebite. Il y en a bateau belé tam suba ba passer ba mambo moko ou peut-être un autre éviter même ils peut pas forcément à part peut-être ba réalité où ils allaient normal les alaranango et mes coloniaux so mais sinon dans l'ensemble azana est bien donc je sais pas si c'était le cas pour notre sœur mais sinon de loin et quand on est to que la basango tout monde en musique en tout cas et banda komona na te to koyoka na te to koyeba na te ke a quoi cause la ba problème non azaki na bien et un matin ningi zala kaka mutolali ki pardon na buto un matin bat bala muki boye et ndeko sala crise bakine na hôpital à survivre te. Les amis, je crois la dernière fois on a passé un message à Mambaliwa plus ou moins na limite 2 mois koki ka message autoloba qui en autoloba. Et Bible Zoloba, l'homme n'est pas maître de son soufflet. Et pour na retenir yango, lobi ezala ya nzambe. C'est pas là lelo, mais lobi ezala ya nzambe. Kala toyebaka liwa ezalaki na âge moko un certain âge de mutu fa kufa mutu asali moi vie et amoni bakoko et puis après mikolone ko kinza mabenge. Croyez-vous que c'est dans la volonté de Dieu? Mutu na mokilo yo
akufaka tika bana miki. Non. Si tu lis très bien la Bible. Et c'est Nzambe ezali mutu tanga yena mokili. À vivre. À accomplir mission Nzambe tindelaye. Anuni amoni bakoko s'il faut mona même bakoko lola après bon moli Nzambe bengaye akufa na kimia. Nde to mona ba Abraham bakufa les autres rassasiés des jours dit la Bible. C'est pas dans la volonté de Dieu. Baka exceptionnel et cause à la neti ba Yesu wana aya mission mo spécial. Die mo kwa spécial. Asala ba mahamuna na ndenge na ye na 33 ans asisi mission na ye pour Nzambe azongi akufa pete azonga likolo. Mais mutu oyo Nzambe keli ne lilingi na ya tiena mokili. Il faut na mokili oyo asaila Nzambe na bandenge moko boye parce que kosela Nzambe ezaka te koza ministre de Dieu, prophète, apôtre et consort ndenge to yebi non. Une personne qui sert sa nation, un président de la République sert Dieu aussi. Mais na ndenge na ye. Voilà. Mais mutoye abali aboti ou encore abandi vie à peine et puis après maté bolel bolamoki boyoka muto akufi, c'est pas normal. Les amis, soyez en Europe ça ça parce que naza motindami naza messager. Ko rappeler na baïke que tous ala passager na mokili abatu. Nous sommes des pèlerins. Lelo o rafi la kufi bandeko ngana otam suto lekene lote azaki moi sikitoko. Et azaki na ba potentiel azalaki na o azalaki na yango. Mais sepeli Nzambe lelo azo molimo na ye. Lobi kozala yo yaya. Es-tu prêt? Ou encore? Lobi na yo. Est-ce que vous préparez kayango? C'est ça le problème. Moïse azoloba apprends-nous à compter nos jours. Je crois en psaume 90. Otobenga à 90. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pourquoi? Il avait fait un constat que le jour de l'homme, les hommes coussés dans le Sénat Mokili. Et étant spirituel, réalisant qu'après la mort, nous sommes en éternité. Après la mort, vie mususu ezala qui continue. Alors, apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Naza na connaissance que lobi mikolo nange rosuka nango et naïba komi lengela komi batela. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Donc lorsqu'il dit que appliquer son cœur dans la sagesse, cela veut simplement dire que je puisse marcher selon Dieu. Craindre Dieu, faire la volonté de Dieu. Koba Nzambe veut simplement dire que sa volonté na yo. Volonté na yo, ko sepelisa. C'est ça craindre Dieu. C'est ça craindre Dieu. Faire sa volonté. Bande onangai lobi ya Nzambe kandi na utukolo bana bino. Toba komi batela, toba komi lengele. Évitons les problèmes avec les gens. Évitons des problèmes avec les gens. Okufi lelo na rando, okufi lelo na ba problème abatu, okufi lelo na likambo moto, okufi lelo na nyongwa moto, okufi lelo na ba rendement de compte ya oke lobani pa mokeli na yo. Lobi okende wapi. Hôtel ba liboso Nzambe a retourna yo, pesanga parce qu'il faut rendre compte. Pesanga bilan ya magambo yo kendela yena sena moyo ngana tindela que tu diras quoi. Et n'oubliez pas les amis que ceux qui au passé éternité musika na Nzambe aux annales des tourments. Ah oui, c'est pas moi, c'est la Bible. Ou bien auprès de Dieu, ou bien auprès du diable. Hein? Si vous simplifier le langage. Ou bien dans Nzambe, ou bien dans Satana. Ou bien dans Kimia, ou bien dans Batourment. Ou bien dans Essem, ou bien dans Rolela. C'est ça. Bisika misia tuezate. Purgatoire ezalakate. Na tombe repentance ezalakate. Repentance ezatan ozana mokili abato. Repentance tan ozana sena moi oyo. Et on a le balande comme retour son de ma voix. Na évité aussi gagner nos alliés, ici gagner nos télémeli, au vivre nini. Ce qui est vraiment ma condamné à mon touté. Paul Oloba, ce que j'ai fait, c'est oublier ce qui est en arrière. En arrière. Donc, on a autant à sikoyo. Na bongisa. Maman, papa, Dieu ne condamne personne. Bossana oeleki. Bah non, bongisa sikoyo. Parce que oebi oezo le lolo, c'est la yo lobité. Oebi oezo c'est lolobité. Je prie au nom de Jésus par le Saint-Esprit. D'abord, afungola mutumo litoi. Enfin, qu'il y ait un message le roi mutunyo sauté. Enfin, qu'il comprendre ma le roi mutunyo sauté. Parce que c'est un message capital, surtout pour la vie à mutu. Les jours de l'homme sont limités sur la terre. Et là, tu vas vivre on dit, mutulango ya bango, tu vas vivre on dit, ba okufate, tu vas vivre on dirait, yende nzambe.
bien aimé, tu dépends de quelqu'un, ou encore si fona lo bango o dépendaka na yote, hein, dépendaka na yote, mukolo pe mana le so lo bezo ngo kene pa été, ou ape ne loi ça to résister pété, ou résister. Je crois beaucoup qu'il solo il y a rébellion topé attentat mo salimi na Kinshasa. Na ba 4h 5h. Bato ba kufi wana ba baneko loba. Leader na bango baneko pesa message to monde na ba vidéo ndinga zo loba. So tanga pe kompa nzambe. Mais na minute to so ngana bino boye aza ebembe. Andima kiteta mususu. C'est vrai peut-être attends ba kenda kana ebi ke non de na okende boye c'est la vie ou la mort. Mais ko réaliser que non de na okende boye na 3h 4h 5h dita na ozalate. Maman nanga papa nanga oyebi teni nezelo lobi. Bongisa. Nzamba lingio. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, pesa bo mono na Yesu. Et banda vie à Sikanaï. Sauf que okenda à l'église par formalité. Lingo za na relation personnelle na Nzambe. Sauf qui pour sambelaka. Et rassure-toi que ma économie baleza katina bon Nzambe. Oza un peu de dante. Oza pe mutute o mitambo sarayo moko malko ozo kende église. Linga otambusama na Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça le court message que personnellement j'avais. Et pour la lutte au suka awa Nzamba pambolela ngai bino personnellement Rafine Ntumba. Na ebaka tangazana na kin petit frère na kufaka liki ne propre maman papa moko un bel homme. Ah. Akufaka boy ça la passe. Na ebaka une fois na mona Rafine aisomba ba raisin. Bawa menene wana na kisasa kani bando sala ba pagai na bango wana osaba kisakata na vie ya mukuse ouf personnellement. Les amis, que Dieu vous bénisse, abonnez-vous sur ma MDG TV Mafuta Sika. Nous avons mon papa mbolela ngai bino tout le monde une belle sima de bonnes choses, au revoir, bye. Zambena boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe papa Zambena boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe papa MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.